bino na président na bino bokoma te. Bozo finga fali adiembeli nani kuna pokota eza makambo Messi wana eza makambo ya mindele ba diembeli saka batu te il faut aller inviter tango zo kota za na badge na yo président na bango ya muto azo finga ye mosaka président bango okoma te na nenga foti a okoma te ya ngobo bozo critiquer. Il y a comment non pas comment parce que il fallait être trop avec Didier Drogba na place que Azala na muto azaki à l'honneur qui était Messi azaki à l'honneur aye Messi trophée na ye fali na Messi na Messi bazara déjà camarade déjà basolana na réseaux sociaux mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na koki na Turquie Suède nga na Suède mame na sale fona comme la dina bella kaponga na si na sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na si na sadere et puis musicien na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba musicien na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba musicien na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga. Ta santé c'est ta vie. Ya motema mabe oyebi mutu soka okoma place wana te ayoki na mutu akoma motema mabe mais fallait que non ça nini ko akene ko sani ça il a été invité par FIFA parce que c'est quelqu'un qui est connu il mutu a défendre Afrique centrale mobimba na musique na minito nde to loba Aigle kendaki na makababale Aigle talisu likolo. Vous dormez là, vous ronflez. Allez continuer à dormir, dit. Allez reposez-vous. Nous on est là, on travaille. Moi il fallait sauver ta balle. Et ça normal à système maman wana pour kalater pe moi na comment la dimension wana. Se détendre na ba week-end oyo yango chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba nta
ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya 2 fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Djonga 2 ezali kofongama kaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Djonga 2 okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi, bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi, bokozwa les amis des amis, bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche, bokozwa Emile alias de Mingongo, yende mutu abanda kobuka bino pandi na badansi ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage, to cérémonie moko boye, boko kiko benga na numéro oyo. Plus 33 63 54 75 181. Chez Djonga 2, awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Merci de rester à notre compagnie. Merci de s'abonner à site Nabiso Fimbo na Fimbo News. Alors, si c'est pour la toute première fois que vous venez cliquer dans cette émission, dans cette vidéo, je me présente au nom de Ritz pour la jolibilité. Baroko Benganga Mikolo, Baka Gol Passinga, jamais coach Akzangi Sangana, équipe nationale. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez bien que tu solo la tobeta trop actualité. Donc, actualité, et l'autre, en actualité. Je vous rappelle que nous sommes le 10 décembre. Donc, nous chutons vers la fin de l'année. Bon, moi déjà na pesi merci na abonné tout na internaute tout au balanda kabiso merci na bino tout au soutenir Ritz Punga merci na bino tout au bosala nga ba remarque moko avec beaucoup d'amour vraiment on est ensemble pour du vrai et voilà sans plus tarder non yambela bino maniqué akenda wapi maniqué akima maniqué akoma wapi mais azal l'autre tozane na émission au 100% polémique alors sans plus tarder je dis un grand bonjour à Maniqué. Bonjour Ritz. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Makambweleka qui il a eu Léo et Eba. Moi, Pépé Ningana qui nous sommes là dans le barque. Oyo Jésus qui n'a pas apôtre naé. Pépé tellement qu'ils avaient peu de foi. Baza pena moi na nzambe na kati ya boîte mais bazo lila. Seigneur sauve-nous habille les gens de peu de foi. Hein? Ah Eba pena le vent arrête-toi. Tamboza déjà na Yesu donc attends pepango ye nengeni nabi ke bark nanga et dinate. Je profite pour saluer Aïssam et Zoba babi na Londres le prince azaka moko Aïssam et Zoba Aïssam et Zoba ah na bimisi prêtre mi yibi ya ba prêtre bokozwa numéro Aïssam bokomi ko benga ye ezalaka bwena choisi na bimisi Aïssam et Zoba Prince Aka Moko na Londres, Aïssam et Zoba. Moi, c'est Aka Moko na Londres, Elisabeth Mayangi, Mambuta. Yanga ya pasi pe ya bise. On a France, on a Zaka na Maman Anto, na restaurant de play chez Jansin Tela na Anti Gigolo. Babi moi c'est Zaka. Donc moi si ya sensuel, moi si ya visibilité à danger, moi si ya salaka basi, hein? Oyo. Azana Londres wana moi si on a bengaka Marilyn Monroe babi ezali Angèle Moussoaili Makizembe Marilyn Monroe parce que kaka acteur ya salaka Marilyn Monroe mutasala ngoke non robe tombwa miye en plein conférence de presse yepe robe tombwa maye en plein fête donc Marilyn Monroe quoi na Elisabeth Mayang babi Aïssam et Zoba Aïssam et Zoba, le prince. Maniqué, tu beta actualité. Maniqué, akenda puis déjà na annonce nanga na FCB no que tu zanaï. Donc tu passé ba bon moment. Na iboyebi ke ndenga ningisa ndenga vibraka. Okenda batu ba kotuna, pote kotuna. Maniqué akenda wapi? Ezaka ko la preuve ya kolaksa ke no maniqué de YouTube. Maniqué de YouTube. Oli moi qui. Na lingana la kisabatu oyo batala marati. Kengande YouTube na zana mutu oyo te chroniqueuse oyo te en ligne oyo azaka so azoleka te batu bakomi ko s'inquiéter ezaka mukomisu na beta 3 mois na lekite batu basali marche Maniqué omona na te
en ligne mundele pe na tali pe na poto marche penza babi 100% bandal joli mayala WhatsApp boyango babi yana Anne Marie Bongo na Château Rouge babi c'est pas bon ba ya classe na retard mais ba comment ka moi mais tozala ki wana na remise toloba te bo critiquer mamba papa non to comment wana maniqué mais franchement d'abord na lingana loba maniqué au côté ma trop et loba mi petro ndeti na minute on a évité ceux qui ont déjà informé mais moi je t'informe que na poto ba loba ebelé déjà pour na yo que maniqué amona na kate eza bimela na yango ekotsa ki banda ko ba air moko alors on se demande c'est dit à quoi et ça la ngé sengo so ba critiquer pour ngai nde batalaka na bangona na batala mais ba critiquer dans le mauvais sens ngati ko na ngape ba critiquer dans le mauvais sens pour dans les ba ko critiquer dans le bon sens te ba critiquer comme dans le mauvais sens ce sont moi la critique moi ça bien critique à la cama mais quand c'est le mot critique déjà c'est mauvais maniqué pe no talinga pe na bien pe no talinga mela yango kotisa ki onda maman na prince pe no talinga bien na responsable j'ai des enfants j'ai des petits enfants na zana français oyo ya munoko na ya biki OK il faut bien préciser na ya biki bako pesa nga licencié ya lelo na tia ekao ponga pe na tanga na époque Mobutu mundela tangisanga kwa nga pe nanza ituni me na koko ya musengo pasinya le cardinal. Donc naka fier ya ozande naza naka fier ya ozana botama na famille ya bien naka fier ya papa nanga Jean Léonard malgré que son âme repose en paix naka fier ya kozala mama ya bana ya Chokoro que son âme repose en paix naka fier ya kozala na coach nanga na manager nanga R9 l'imbattable non naka fier ya ozala déjà maniqué. Déjà naka fier ya oza déjà maniqué naka fier ya oza déjà na YouTube oyo que non moi si atala makoleka ngazate mutatala makoleka ngazate atayo atayo tala makoleka ngate ba vieux nga na beta vraiment pour beta ngo ezo attend pour comme place maniqué a komi lelo ezo attend ba c'est non ba critique on ba sala ngo ba bi que ah soto lobi mabe a obima place aza a obima pour lingate baloba na komoni mabe tesiko na message nango e komelanga neti bonjour nga pene komelanga bonjour so lobi mabe ofininga bonjour dans talinga bien bo pena mama na Jonathan Kadima mama na Anandonga la fille du roi pena moi sa télé moi sa colonne téléma mama na Valdi Tambwe la les lions tant ba Tambwe ba déjà lion petit penza ya Aïssam Ezoba na Koko Arafat Makizembe non na polarité biter ya danger maniqué tant on tala ba Claudine ba tumsusu bazoloba ba n'importe quoi ya ezaka neti baloba pe na poto ba baloba mamnanga eza bato ba yebinga te oyebi ngate na fréquenter te oyebi na kolate oyebi vini na passate mais o critiquer ka toi oyo loba ba angolais to akabo bandi otanga komona nga to bandi lobaka to nengo zotanga komba Claudine to yo mwana mwasi otanga komba ya Claudine ka to oyebi ete oyebi vina ya passer na kishasa te bino bokenda na retard mais bokoma osana neti ya on to pesa bino ka avance mais bwana bino na avance te bwaka na retard. Mais maniqué ozobanga te peut-être biloba lo pika ya batuana et koki ko bebiselo réputation na artiste en Sofali pourquoi ça fait combien d'années ba sala kutu ba voice batindela ebe ba solo fali yebinga oleka ba nyosoti ngana uti na fali na quartier lata fali yebinga très bien fali yebi ko silikana nga fali yebi ko sekana nga fali yebi makam nyonso yanga pona vanda wana kutu na zabota kate na boti pembeni na bangoti na kolisi bana tilo toza boye na kumisa ka fali na koisa abendele te nazalaka na fali tele boso bana kumsafiri na ndeni ebandi ndeni ndé bandara musicien mboka a uta pe quartier latin koko banda te parce que mutu oyo na ba début ya ba carrière na ye ayebi nzela nini oyo ya leka lokola bosa na nzela oyo ya leka e fasama na mbula ndenge mutu soka kufi soki mbula ebeti tambo ke okunda ya ozonga suna mokifte parce que matambe na ye efasame donc aza na nzela te oyo ozonga ndeni parce que basino ya kokozongela efasame. Non mon frère yo kanga na mute oh mais pourquoi yo lingi kaka yo loba na yebi bien que na za na retard. C'est pas moi, et ça mon tout candé et beaucoup démarrer. C'est bon, c'est bon.
Mwana, le mwana mutu kabali. Non, papa. Mais ça, mon attaque. Mais ça, boss. Oh, mon tout le monde est bon. Boss, solution ici et Zouama na kati ya RDC. Compagnie bien existe. Compagnie qui existe. Token. Bien existe compagnie. Vente et location de voitures de luxe. Pour vos mariages, collations, anniversaires, même bino ba vacanciers. Nos adresses, avenue de l'Équateur, numéro 10, 13. Référence, immeuble Cavali Center, Kinshasa, Gombe. Contact, plus 243 99 99 95 131 09 97 622 045 081 33 34 662 089 63 42 807. Na compagnie bien existe. Boss à vie, camion de luxe. Accueilli, accueilli, accueilli. Dieu existe. C'est très amusant et formidable. Tout le monde a Messi, à autour de 6e ballon d'or, on a vu qu'il y avait des invités de marque, il y avait Didier Drogba, Fali Pazaki parmi, mais il y a eu trop, les ont dit. Batbabi qu'il fallait aller au Diembela trop. Alors, il y a le coup soutenu Fali pour pas imaginer au monde qui a un dingeni. Batbabi le fallait Diembeli batamote mama be au bako comme place fallait à commater. Ok. Ya moté mama be. Oyebi mutu soka comme place wana te ayo ki na mutu akoma moté mama be. Mais fallait que non ça ni liko. Akene ko sanya ça il a été invité par FIFA. Parce que c'est quelqu'un qui est connu. Il y a défendre Afrique centrale mobimba la musique. Na minito nde to loba. A 6 trophées. Il y a Afrima. On se comprend. Mais si peut 6e ballon d'or. Bah trophée on a de permettre à FIFA peut inviter comme chanteur. On se comprend. Comme invité chanteur qui défend l'Afrique centrale, le monde entier, qui est dans le world musique. Oyo esika ba vient na biso ba comité yé à affronter yango, à commis yango. C'est normal qu'il soit invité parce que azadine d'être invité. Yo na bino na président na bino bo komate. Mais manique lo ko ekamu sabatu yo lobi azaki invité na FIFA mais tout le monde il fallait okota ba Simba na Didier Drogba et c'est ba yebani ezaka mbote ndeni tozo kota ba millionnaire ba yebani na ba chicon ba yebani na ba soirée stikanga na sisa maloba nanga ba yebani na ba soirée ba yebani sika ba kena ko compter ba millions ba kutana na ba banque ya danger et sika ba kena ko kotisa ba carte na bango ya ba visa ba carte bleue oh bino bo na ngote boloba ka ke ba millionnaire to mona makamna na millionnaire te muta sa sombi na enda kuna ya retraite. Oh biso ngana na chambre kuna kena na chambre kuna vadia na chambre kuna nda kuna ya Italie. Biso nyonso za concession ya mobimba ezaneti kitambo mobimba katikati ya kitambo bakati. Non ezaneti omoni Neverland. Ezaneti Neverland ya Michael Jackson. Donc batune nyonso ba ozala wana. Retraite déjà. Si ko il s'amuse. So il va inviter kendete Paso banga bino ba rago na bino buzoba na bino obolo ba na TV Adri oui moi na Nzambe ya na Claudine kaka ndenge bazo finga yo kaka ndenge bazo finga Fali adiembeli nani kuna pokota eza makambo ya Messi wana eza makambo ya mindele ba diembeli saka batu te il faut aller inviter tango zo kota za na badge na yo omonte kazaki na badge siko badge wana président na bango ya muto azo finga Yé mosaka président bango okomate na nenga foti a okomate ya ngobo bozo critiquer ya komana non bango c'est bango pas comment parce que moni il fallait être trop avec Didier Drogba na place que azala na muto azaki à l'honneur qui était Messi azaki à l'honneur a yé Messi trophée na yé Fali na Messi na Messi bazara déjà camarade déjà basola na ba réseaux sociaux na ba Instagram basola bana bango bakena ba vacances place moko makambo eza makasi te oyo zomona makamba pete o bolinga na yet avec force mais non eza makamba pete te bana bango basaka na place moko mona Fali abeta abale o bobo tozotana mona Fali abeta abale mona Fali azobeta abale. Et ça normal à assister maman wana pour kalater pe mwana okoma na ba dimension wana. On se comprend, il faut affronter batouana
Il faut d'être sepela kutu fali. En tout cas, Congolais azamote mamabe. Congolais azamote mamabe. Donc, Yoka Natangelo Fali Ipupa est l'invité du journal Afrique 2 TV5 Monde. C'est mardi 10 décembre. En exclusivité, son dernier single, Ça bouge pas, ça va bouger. Oui, ok. Ça bouge pas, ça va bouger. Na TV5 Monde. Lelo. Bon, le basso a dit TV5 Monde. Lelo les 10. Leader Nabiso. Aigle kendaki na makababale. Aigle talisou likolo. Vous dormez là, vous ronflez. Allez continuer à dormir, dit. Allez reposez-vous. Nous on est là, on travaille. Voilà. Manike le loto moni oyo archevêque le bobo oyo akoloba mabe aloba ba vérité cachée donc koloba mabe te aloba ba vérité cachée ya papa Wemba lata bilamba nae papa Wemba kenana nyongo nae papa Wemba lata ba griffe ya le bobo alors yo état que femme ya musicien akenda pe yo salonde ni le bobo a mutu oyo faut ba meme na asile de fou ya solo te azap nazi de fou. Ali boma te quand même. Ali boma o. Ali boma o. Mutal boma li ana fou. Ali boma o li de na fou aussi. Il dit des choses, il est consciemment. Il est conscient, il n'est pas conscient Ali boma. D'abord papa Wemba bando yo kile mawata ke mutete la yango pesa bando pesa bilamba alata. Patang papa Wemba banda ko late lamba lo boba alaka. Ba nini salama ba groupe belé sama ba jet set ba ni ba firijana tanto tanga ba Eric Kenzo tanto tanga ba kuluna comme hein tanto tanga ba egetoye ba na Firenze lo bobo ya la papa Wemba bando la ta déjà bilamba na moni loko lo bobo au def sa vie beaucoup te que son âme repose en paix aligné de ba chaeka alors so aligné ba chaeka ya Guilhem Maindu le mannequin de Paris hein mami so aligné ba chaeka bo poursuivre hein? Nasabaki Joe porter plainte a diffamé mutakufa. Bo sangsa ba vidéo bo funda e. Asamba na mutakufa. Tota so ko samba. Mutokwa lo bobo vraiment. Papa mando kabele mbongo. Lelo akei asala ba plonge na ye. A plonger na ba assiette na ye. Asala musala na ye tranquillement au lieu de critiquer quelqu'un qui est mort. En tout cas côté on a vraiment tous les cas makambouane. Parce que la famille, ça voit ces choses-là, ça ne bouge pas. Je ne sais pas si ça va bouger. Voilà. Bon, yo yebite si ça va bouger, mais peut-être nga na moni baba vidéo na mususu a pesa ba épreuve. Supposons peut-être yo lobi ke papa mbata banda la ta to yebite vi lo bobo maintenant donc to yebite peut-être azala ka te to yebite mais il y a lo bobo qui dit alati voulou. Aza mona ya luvulu esike érosion uté ko salama. Aza mona ya luvulu. Hein ba Jean-Pierre Molato ba la ki sa écoute ko kangana sentir. Papa mbanda ok déjà poto. Le bobo azaka na Kishasa. Ya atabino. Mo mo ateke mamba o le beza lukuta. Mais là baba griffe na ye, ake musika ba griffe na ye. Griffe le bobo ya ezala et sera succès. Griffe le bobo na alata griffe le bobo na mboka. O marque le bobo. Na latango. Nga sona lobela na mo tan pese makambo. Wow. Ah, alors on a copié makambo. Na préféré na lobela Elisabeth Mayangi, na préféré lobela maman Antoine na restaurant de Play, na préféré na lobela 100% bandal ba Jolie Maya la Bayan Marie Bonga, na préféré na lobela ba Isame et Zoba na Londres le prince, na préféré na tanga ba comment on va choisir ma tata, na préféré na lobela ba prêtre. Hein? Na préféré le bel junior ma wete. Mais ça là quand même pas si quand même état que moi si qui naie déjà. O loba qui naie. Na loba qui naie déjà. À répondre qu'on est. Ah on répondre ngati, ah on répondre ngati. Ngala denga ye mazo ko sana nga pa nga ko ko se nga te ponga na vivant. Poso papa mbazaki vivant nga loba bongo te. Papa mbazala vivant loba na eta. Yo loba kana papa matang papa mbakufi. Non to croire en ngote. Il fallait aller voir papa mutazaki vivant au sengi nyongote. Oyo senga ta mutakufi. Lokuta. Mamine so beza mensonge ça posa ba chaeka ana posa asali papa Wemba so na kanda ya nini so so papa Wemba mutazwa ezanzambe koyokela liwa kanda te po otika na pasi na motema moyo la te zate moyo obima ezate moyo ba yemba yo ezate yo lo bobo apa papa Wemba oyemba mawapi kana viva
tolobela bato oyo bazo sala temps tokolobela ba le bobote voilà. OK, to pour le bela we rassemble auto sa sortie officielle ya formidable. Yangiama tolobela ngo oui tolobela ngo félicitations Yangiama tout le monde formidable na marché tolobela ngo Yangiama vraiment félicitations à toi, va de l'avant, en tout cas félicitations. Prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo BMK o babia mwana ya babia ayembi na Ibrator na profena lobela BMK ke lobisanga mi ange mi demona yebi yango te album na yebi yango te na yebi yango te BMK ezobet ekoti na trace kitoko boyoki mwana ndenge apaloli abeti bamonte vraiment single ya Fally Ipupa okobanga te eza mabe te po to uti déjà ça la sortie officielle de l'album il fallait dire que peut-être tout savourer na ngoti ba décembre mais ka sika année moko o misa su ba to single est-ce que ko simba et simba déjà et simba déjà et simba déjà dans 3 jours tous en et simba déjà et simba qui peut déjà et simba déjà et simba qui déjà to uti ko signer contrat akendaki leader akendaki ko beta mais akute na contrat ya manganèse azu 16 millions de dollars mutu azu 16 millions de dollars au comparé na mutu oyo avant na coin abeta ka dame pour aloba ke no mutu adiembelaki yende mutu adiembelaka ti lelo mukolo ozo wanga na mwana koli me wanga na ke mukolo 16 millions de dollars. Fally Ipupa signe un contrat de beaucoup d'argent na Gabon. Entreprise ya attendez, entreprise ya diamant, cuivre, manganèse incroyable mais vrai. Félicitations Fally Ipupa. Merci. Faire gagner la merveille les images. Faire gagner merci pour les images. On comprend. A que cosine to moni wana na ten. Tala mutu ya akomi cosine dia contrat ya mabulu. Tout avançons. Ne reculons pas, avançons. Pour bozana bo seka, bo ba fallait signer contrat à 16 millions de dollars, bino ba manike bo rozwa nini. Tozo tala biso to kendaka, tozo kende malembe na leader na biso, na sinesi mito so sombinda kwa retraite. Mais intérêt nous ezala nini petango comment ozala rasima boya falo lo baka bien afali intérêt no manike ezala nini il faut mundunya so luka intérêt il faut na sala ngoka avec intérêt asa kundela nga babia asa elanga o na sepela kelelo oyo soki nini to kotala bat bakufa to ebi kaza na nécropole oli azana Angola mais ero basi batimoli ba boaki soki wa bat bazi ba incinérer ba boaki cendre na soki wa to ebité vraiment nazalaka vraiment na reconnaissante na eloko wana et puis makamba bien eza ebele
Mamba bien zebele avec Aïssam Ezoba Azawana lelo oso toujours ko avancer maestro babi maestro Fabo bambote ebele ba bon séjour à Kinshasa donc ba bon séjour à toi maestro Fabo en tout cas tout ça ko évoluer nyonso ça ya koloba en ligne parce que bata motema mabe bazamingi balingaka bayeba eloko nini ezoleka po eloko nini ekota yango tozoloba BMK oliena oloba na lobela ba album ya bato nga zolobela chanson BMK eza na trace kitoko boka ndenge prince babia apaloli po bazondima te ba sala interprétation papa mutayemba ki na studio te eza vraiment mwana Naomi Sanduku fia longue jambe eza vraiment mwana ba yuma botika ka ba yuma nous avançons. Okay. Mais Maniké, Bercy, comment fallait pour par exemple à Bercy, il faut préciser en 2020, et ça en mois février, si ouais. Et pas impressionnant. Impressionnant que non et c'est bon déjà parce que guichet a déjà fermé, les billets ont été vendus, c'est terminé les billets. Donc ça n'a qu'à. Mais souci non, ça là qui était peut-être que Maniké pas kindi. La délégation. Souci nangai, souci nanga, ezaraku voyage té. Parce que moi je vois mieux. Je vise loin. Bateau bazana poto yango ba osalani ba otelengana kaka. Poto yango ba kei ba otelengana kaka. Masona ba ngaka atele. So moni mutake poto alali na 120 da avant une année. C'est que so telengana grave. Ndeke kuta kosa. Il faut na kende place on za assise. Naza calme. Nazo sala paix. En tout cas, nazo sala paix honneur ya muto a miminga. C'est quelqu'un qui ne peut pas na bisenga senga ba futela nganda ba créelinga boité po pote pa na biso ezaka nango na visa ku yango ngana o visa musika Manika longo fimbu na fimbu na za na fimbu na sa émission na fimbu na longo fimbu de on ça là comme invité yo mutolobi est-ce nga bana ko longo na fimbu nani o longo langa ba ko kanisa nani o longo langa ina poke na o longo langa te nani olongola Crisco? Yo mongo po holo. Crisco, tenga na olongola ngate? OK. Nani olongola nga? Crisco olongola ngate, Vadia olongola ngate, Kena olongola ngate, ngamo pe na olongola te. Donc naza na fimbu. Il y a un temps pour tout ça na temps sur sali makambu, tam susu boye. Nous on eza pe na tam so belisi mwana, il faut pe mana nous s'occuper na bana. Voilà. Mais na sepelaka ndenge ndenge vraiment pour réclamaka ya on a le bara mais ya on a le bara ngande YouTube ba ko déclarer que ata 2020 ngande YouTube 2020 ça n'est asika mbula sika est-ce que tu ko senga te okomaka na téléphone nazara nango téléphone par WhatsApp et bon na sola na maman nga bat na nyo sola na réseaux sociaux bat nyo so boka na sola na réseaux sociaux mutu nyo so ndazara na posa na numéro na ngana linga te dérangement naza muto na yebani makasi na tala mama YouTube bobo ya dérangement na boy dérangement na vie privée na ngaso na longo na micro na sala makambo alors dérangement tams na zana bana tams na vandi na zo sala ba réunion na nga makambo ya orchestre prince tams na sala boy ko benga pa pamba j'aime pas je suis pas trop téléphone mais na téléphone na solana adri oui moi na nzamba za na braza na solana na réseaux sociaux na solana valdi na réseaux sociaux. Donc si vous avez un numéro dans votre téléphone, c'est étalio. Pour un numéro dans votre téléphone, c'est un numéro. Bah on va zana ngo batika nango. Bah on va zana nango te. Bah nyo kwa makak. Eza bon. Mais Maniké na yo moko nous chutons déjà vers la fin de cette émission. Mais Maniké to za en décembre non précisé bien donc to clôturer déjà année au 2019. So yo moko d'abord. Il y a eu do limwe trop mais ceux qui peut-être to lobby que lelo to clôturer cette émission na yo au sala bilan musala na yo. Au côté combien? Bilan ndeni bilan donc ya musala na yo yo za YouTube yo za YouTube olimweta mulai très bien na limweta mulai était 2 semaines seulement mais 2 semaines c'est ezebele pour na bato ba yebana te ba obosane nga ezebele te parce que na sina wumeli na net alors merci beaucoup. OK. Ouais, Maniké, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mot de la fin, Mama Banga. Aïssam Ezoba. Yoso kangamina mutu. Aïssam Ezoba na kangamana ba te ba kangamana nga pona loba bien na la sa bien. Aïssam Ezoba le prince na Londres wana koko Arafat na Kizembe. Maman Anton na restaurant de pêche gentil té là. Boya ki obwa bino bozaka ka boa kanga koleka Crisco. Boa kanga koleka na ba kombo na bino ya milai. Mais
boyebi valeur à msala bato on a préféré na lancer nanga Jolie Mayala na préféré na lancer nanga Anne-Marie Bonga na préféré na lancer nanga Naomi Sanduku na préféré na lancer na mbwaka na ngai R9 l'imbattable hein mais bino vraiment je suis désolé boyaka na bakomba milai mais hey lokumu basomba yango na mbongo bazwa yango gratuité pour le longa na koma boye boyebi mam na salade merci beaucoup. Ok. Merci Maniké, merci à vous, aimable internaute. Dans mes formato et ma caméra, tout ça la critique avec beaucoup d'amour, je dis bien. Alors un grand merci à tous mes fans là, tout au Walinga, Ritipunga depuis Angola. Angola peut-être 2020, vraiment déjà tout ça déjà. Alors bon séjour, la vraie baronne, j'ai dit bien la vraie baronne Marlène Mpunga, moi Sinzambe, moi Satonda Mbongo. Akoya Kalamingi était déjà atterrissage forcé, Bobby janvier et côté Lina Poto, vraiment la maman de Juliana Gauthier, de Juniora, de King, donc Bambote Nangé Belé, vraiment là yo. Et alors, Nabatuto Walinga, Ritipunga, vraiment contre moi, je vous dis déjà au revoir. On se voit au prochain numéro de cette émission 100% polémique. Eliezer Bébé de la presse d'Ambosa Nioté.